Mokili tokomi kokende wapi? Mokili tokomi na suka. Motema mabe eleki na mokili oyo. Maladi komi kilikili na mokili oyo. Toyebi ete pona mutu azala en bonne santé, eza na babiloko oyo ezali ko faire partir na bonne santé ya moto. Il y a entre autres la nourriture. Tango mutu azali kolia malamu, akozala en bonne santé. Nourriture ezali pe moko ya ba facteur oyo ekoki kosala ke prolonger epesa longévité epa ya mutu aumela na se ya mokili. Malnutrition ezali à la base ya makambo ebele. Bonjour et bonsoir bandeko, selon air oyo bino bozo landela biso, selon air oyo yo kokwela video oyo. Vraiment eza pasi penza na motema komona makambo ya boye. Ba africain ba na pasi ebele. D'abord problème ya kolia, c'est compliqué. Mais mundele a penza na mawate. Mundele penza a na mawate vraiment pona ba africain. Nazo banda mbala moko émission ya lelo. Nazo banda yango na mwa inquiétude na kati ya motema. Aske nini toye kolobela lelo? EHP Media akundolaka, EHP Media akotaka na kati ya profondeur. EHP Media ezali chaîne oyo ezali linette ya ba oyo bazanga miso pona kotala. EHP Media azali wana pona kolobela makambo oyo les gens parlent tout bas. Mais biso tolobela ngo na ndenge ya ko faire réfléchir ba patriote, na ndenge ya ko faire raisonner bandeko nyonso oyo bazalaka déjà na kati na bango na esprit ya changement, na esprit ya révolution, na esprit eke makambo échanger. Parce que le bien-être vraiment wana ezali volonté ya Nzambe pona mutu. Nzambe ndenge akelaka mutu, Nzambe asepelaka te ke mutu azala inquiet. Nzambe atiaka mutu et il a disposé toute la nourriture possible pour que que mutu alia, amela, azala en bonne santé, ayeba pe kokokisa mission oyo Nzambe apesa ye na se ya mokili oyo. Lelo toye kolobela problème ya biloko kolia, toye kolobela problème oyo ezali ko cadrer avec la santé. Biblia elobi, j'aime que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards comme doit prospérer l'état de ton âme. Wana ezali kolakisa vraiment que le souhait de Dieu, Nzambe apensaka pona bien-être na biso. Nzambe apensaka vraiment pona avancement to croissance na biso. Mais nalingi tokende nanu kotala makambo nini ezali koleka lelo na kati ya mokili. Mundele akomi kotiela biso poison na biloko ya kolia.
Africain bazoboya kosala bilanga epai na bango pendant que ba espace vert ezali. Tolingi toujours esprit ya dépendance. Kodépendre kaka na mboka ya mopaya, kodépendre kaka na bato o ba libanda. Même pona kosala matembele, tolingi toujours to importer matembele na ndenge ya libanda. Bandeko nalingi to tala nanu video oyo. Bomona bino moko biloko oyo towelelaka libanda, biloko oyo tolingaka koke kosomba na kati ya ba supermarché. Biloko tolobaka penza yango nezali kopesa santé, zoka nde yango nezali kopesa liwa, zoka nde yango ezali kopesa ba complication, zoka nde yango nezali komema ba cancer kilikili, ba arrêt cardiaque. Pona nini? Tout simplement parce que tangu mutu azali kolia akanisi azolia pona kotonga nzoto, zoka nde azolia pona kobuka lisusu nzoto pe kobebisa ba selile mususu oyo ezali na kati ya nzoto. Nalingi tolanda nanu mwa video oyo po toke comprendre eloko nini mundele azali kosala. Ti pilipili bazotia yango kisi puke koma pilipili penza tango ozotala oluli yango yo moko olobi vraiment pilipili ya kitoko yango. Tolandi nanu video sima nango tokozongela pona kosala banalise. Madesu, haricot vert, carotte, chou, voilà. Tala na niveau la tomate. Quel mute mama be na tomate ya pamba oyo bakomi tala aubergine. Tala fruit oyo bimaki ezo traité bato pona cancer na diabète. Tala tala bino moko. En tout cas, comme fin du monde. Ko garder vidéo pour na yote. En tout cas, zana muté madame ya ko partager, ya ko commenter, ya ko tika ba like. Bino so bo moni vidéo bo ya la po bozu bo bandi ko partager ma vidéo, bozo aimer, ce n'est pas gentil. Aimez la vidéo, partagez, commentez et abonnez-vous. Parce que comme tala tabinomo, bo tala vraiment biso vraiment ba noir, ba africain to comme lokola ba cowboy ba comme ko sakana biso vraiment boye niveau, boye. Bino moko sala ba ferme na bino po bo tomber na biloko te bolingi ka mundele asaila bino atindela bino botala bisika tozokoma. So... Merci bandeko balandi na banzi boti komona bino moko au travers de cette vidéo. De quelle manière est-ce que mundele vraiment azoboma na PTT, azoboma mundele penza aboma. Bomoni ndenge madesu bazokomisa yango munene. Bongo ba misuni oyo toliaka, bongo ba soso o nga nazolia soso oyo euti libanda po yango nde eza na vitamine. Tala biloko toliaka, tala ba pilipili, tala ba madesu, tala meme ba kisi mususu oyo ekoki kobikisa ba cancer. Mundele azotia yango tonga, azochuba yango tonga, atie ba produit chimique na kati kuna pona koyesa yango munene. Tozokende wapi na mokili oyo. Bandeko soko zali komona video oyo tozali kolekisa yango pamba te, to memeli bino ba image oyo pour que to dénoncer vraiment ba genre ya ba pratique oyo. To dénoncer tango yozomona video oyo kende ko sauver ba vie ya baninga. Bato oyo bazali kosala ba biloko ya boye, batula na biloko na bango. De la bango moko parce que ils sont vraiment criminels. Bato oyo ya lolenge boye, ce sont des personnes oyo bazo mérité bakanga mapenza, basambisa bango publiquement. Bato ya bongo bazo mérité penza batia bango na kati ya prison. Tala kaka yo moko biloko ya boye, madesu ya boye, basoso ya boye. Tango yo ozali kolia, ozwi na kirdan,
olekisi na mino olobi na lie kitoko zoka nde ozoyeba te dans quelques mois eloko nini phénomène nini ekoya kose passe na kati ya nzoto na yo, na kati ya bomoi na yo. Alors biso en tant que chaîne oyo tosalaka baanalyse parce que ndenge tolobaka soki tolobela eloko tolobelaka yango avec les soucis ya koluka ko apporter un plus. Alors quel est le conseil que nous allons devoir donner en ce moment à tous ceux qui vont suivre cette émission, à tous ceux qui vont voir cette image? Les conseils que nous allons donner en ce moment, c'est tout simplement que nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons songer à l'agriculture. Le gouvernement doit songer à l'agriculture. Le Congolais, nous devons songer vraiment à l'agriculture. Parce que ce qui tokoye bate ko se prendre en charge, bisomoko ekozala moi pasi. Naebi natango ya Laurent Désiré, tango aye kozwa bokonzi, vraiment ayaka na initiative wana yake batu nyonso vraiment bazonga nanu na problème oyo etali agriculture. Il avait une vision nationaliste oyo. Il avait une vision vraiment parce que ezali bato oyo bamesana kokende libanda bango bayebi mingi ba réalité koleka biso bato toza na kati. Donc toza na ba espace vert ezali penza ebele awe epai na biso, mais biso moko tolinga bilanga te, tolinga biso nyonso tozala kaka na musala ya bureau. Mutu nyonso alinga kaka azala na chaise oyo avandi na se ya climatiseur, alors que musala oyo ya bilanga nde misala ya bato oyo bazalaka ba riche. Donc la plupart ya ba colons lelo au travers le monde soko ke ko se renseigner oko remarquer que ezali bato oyo basalaka bilanga. Donc bato oyo bazali banda, ils vont me donner raison parce que ngai pe mutu nazoloba na mesana pe kovanda libanda makamto loba ezali penza ya solo. Donc les grands colons au travers le monde, ce sont des gens oyo bayebi kosala bilanga. Donc la bonne nourriture, une bonne alimentation va prolonger aussi tes jours sur la terre. Mais la mauvaise alimentation ekokende kobomayo mbango. Donc ezali lokola mwamba ya bapuku, tango puku amonaka mwamba wana akanisi vraiment ke biloko ya ngoyo ifona lia, ifona sepela pona koma bonne santé. Zoka nde soki puku ayebaki ke biloko nazolia ezali pona liwa na ngai, pona komettre fin na vie na ngai. Donc toyeba ko se prendre en charge, toyeba eloko nini tozali kolia, eloko nini tozali komela bandeko balandi ya EHP Media. Donc to décourager, vraiment to décourager ba genre ya ba pratique ya boye, esengeli te vraiment kolia biloko ya boye, esengeli te penza kopesa biloko ya boye epai ya bana na yo parce que ozopesa bango nde maladie. Qui sait si ba vaccin wana si batonga oyo bazali kotia na kati ya biloko wana ezali peut-être pona kokende ko détruire ba cellule na kati ya nzoto, peut-être ezali pona kokende komema stérilité na kati ya nzoto, peut-être ezali pona kokende komema ba faiblesse na kati ya nzoto. Donc ba makambo ebele lelo bato bazali kobika ezali kouta d'abord premièrement na alimentation. Donc quand quelqu'un mange très mal, quand quelqu'un boit une eau qui n'est pas appropriée, et lorsque quelqu'un dort aussi dans de mauvaises conditions, vraiment la personne est déjà morte quoique vivante. Pourquoi? Parce que na kati ya nzoto na ye déjà wana azali komema maladie penza ebele. Donc yango zomona lelo bato bazobela pamba, ba cancer ekomi kilikili, donc ba arrêt cardiaque ekomi kilikili. Pourquoi? Ebele ya ba produit
chimique na kati ya nzoto. Moto azoya munene okanisi azoya munene eza bonne santé, zoka nde produit chimique nde mutu eleki penza ebele na kati ya nzoto. Donc avant akufa aye nanu munene. Bandeko to décourager ba pratique oyo, to sala bilanga, to sala bilanga. Oza na mwa espace na kati ya lopango na yo, okoki kolona mwa matembele na yo, okoki kolona mwa okoki kosala mwa jardin na yo botanique. Je pense que biloko oyo yo moko oloni na mabele na biso ndenge nzambe apesa biso déjà mabele moko ezali riche. Je pense que okoki kolia biloko oyo ezali naturel, biloko ezali naturel. Donc tant mundela azosala boye ezali mpona kominimize babiloko ezali naturel, kotalisa ete yango eza penza capable te ya kopesa santé ya kitoko, mais kasi oyo eza kopesa santé ezali nde obele oyo ezali ya munene. Alors bandeko, c'était une façon de faire l'analyse en tant que EHP Media. Soki osepelaki bongo na video oyo na émission oyo, kende ko like, kende ko aimer, kende ko partager, kende ko appuyer sonnette de notification, komela biso et ba commentaire et ko komela biso. Nous sommes là pour vous et la porte est grandement ouverte. Alors napesi merci et pa ya bandeko nyonso no bazalaka toujours fidèle na chaîne na biso ya EHP Media. Napesi merci na ndeko na biso Jacques, napesi merci na basali na nzambe nyonso, la dada Sylvie Salo, napesi yo merci, napesi merci na Dr Alain, soyez bénis de partout où vous êtes. Napesi merci na moninga nanga Jérémy, napesi merci na prophète Élisée Kalonji, bana nyonso chambre haute, papa Delphin, mama Kalasa, mama Rite, na mama Viviane, ba mama nyonso vraiment boza na kati ya motema na ngai, na lingaka bino mingi. Napesi bino merci, napesi merci na bato nyonso bazali kolanda biso en ce moment. Soyez toujours bénis. N'oubliez pas, il y a qu'à dénoncer vraiment la pratique et partager la vidéo, parce que mutu azali ko sala ba pratique, il faut ailler que vraiment basi ba découvrir ba biloko nyonso azali ko sala, to partager ango ti mutu azo sala ba biloko ya ko comprendre ye moko que il est déjà mis à nu. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve très bientôt.